bolanda bokebi nyonso nini toyo kolobela awa lelo aseme provincial ya Kinshasa ezala avenir to avenir ezate mbote ndeko mbote dijekiko bonne santé kolo akubatela biso na ndenge mboka ekotambola na kanisi olobi ete tokolobela ville ya Kinshasa biso baye tozali awa toyebi pasi oyo tomona na Kimbuta lelo en tout cas na banzaki tokosolola na bakino mpe koikebisa bango mpe te bazala miso ya kofungwama pamba te oyo tokomona eyali pasi. Oui, oyo tokomona ezali pasi ndeko na ville de Kinshasa. Avant tokomana nukuna lobi mokolo mwa lobi bakete tozoki libungu tulu na léopard na biso mais lelo oyo toza desi ndeko na ngai toleli na monoko mboka message nous na kopesa bandeko nyonso obauta elika na bango na football congolais. Bon, ya mbifo yebake babetaka football te na ba chance oto kobenga na baroscope. Oyebi utakala na yebisaka bato ke ibengalaka chansa ana problème ya coaching makasi misala nango monani lobby. Comment omoni abomi match tango abimisi ikolo azalaki numéro 6 Bolasie abukani c'est un grand joueur mazana forme te yemoko alongwa na Angleterre ake na Belgique akitepe na deuxième division pour avoir forme yako kamata joueur wana komisi joueur bande ko beta bien atie et tala union soto monaki lobby et puis j'aurais même appris parce que ce n'est pas confirmé que tu seras lobaki ke ayebisaki e kalinga beta penalty te azana ba stress ebele ya lobinga na zai benge beta bon oui c'est komi mais tokozwa ndenge ni tango ministre oyoki te yana ministre moko azakuna ministre wana ayeko kamata bakoloba bien mwasi moko alaka député bakei bakoti na hotel na butu mwasi ya député aye a surprendre bango ezalaki mbutu boye na butu wana à la veille ya match quand on est en Égypte oh na ko biso yote là ce que nous avons concentré comme ça ministre akei kuna mabala te makambo ya puku ya mulili libala ezate azala mwasi na yete asali ekobo on comprendre oui. À la veille ya match et ndenge zabo sikuba kokamata mulongo bazonga na mboko yo mbongo zalaka ya bangu donc déjà la veille makambo zalaki bien te bisolo ya ban Égypte mobimba bato bako betango masolo na ba réseaux sociaux na site moko actualité titre yango et puis ministre a tiré tango a tiré azalaki na muna na mwasi le pe ba pesi sango a ko fanda kuna muntu na yawo akosala bisengo na yawo nde mwasi alongwe aye directement pour akuta kutipe bango ezalaki benda bika balobi soki intervention esalami bafongoli porte asima mama wana atamboli député national na soni ya boye pena tokende po tokende kobeta match Congo gagner ndenge nini yoka bato tozana bango oye pena il fallait que Mobutu zonga peta bozo zonga wa 10 chicotes à chacun batangi wana aéroport attends 60 pied parce que yo kene makamba mboka Congo bokeko le makamba basi na mibali makamba ya ba copain ba copine à la veille ya match yango mona balenga kolongo bokonzité yango balenga basala ba ministre basala to en réalité Congo ali cop ya jouissance na bango o kotala te milliers ya ba congolais batikali mais esengo na yo moko il faut boma mboka donc cop ya batu moko boye baliko kobete donc yo songa la kufi la témoin na ngai to yo kala déjà soki be mwana ngaki ya tiki mwana donc comme ne royaume ya batu moko boye c'est ça te bande ko tokotika binote bande ko ba Congo za royaume te yanga bo seki mo liste mo ba compagnie ba copine na bino pour que ça ba sorte ko en Égypte mais ibenge pe fa yeba maya sika ndiko na biso na Meshak sera peut-être la première minute ngoza kitoko maya sika to la ndeko de kamba benga kai maya sika Meshak sera peut-être la première mi-temps si to comme la deuxième moi na ngaka mo ayeke tela mo mwele ko mo bien tanga koti ba Congolais place parce ba sepeli maya sika mais ibenge réflexe ça quoi te na kanisiki asalita na ye aya kotikela na vita ateke équipe nationale bameka kopesa mutu mususu oyo akotambusa équipe wana na banzaki alakisi limite na ye. OK bandeko sikoyo to zongi na mai oyo tokoto sur lelo spécial ville de Kinshasa
gouvernorat na enseignement provincial de Kinshasa bolen na boke binyosu ndeko na ngai nini eko kende malamu te na ville de Kinshasa na enseignement provincial nini eko kende malamu te mbekana ko expliquer ba congolais ya yambo na ko ebisa bakino batu fo bayeba esika tokomi lelo awa ifo bana kini bayeba ke tozongeli na Kimbuta bis Ngobila bosana teke azalaka gouverneur ya Maindombe kuna makambo ya Yumbi tangwa ye na ye awa biso tolobi a nde balobaka na lopoto nyake les imbéciles qui ne changent pas aye tala ba mesure azui na biso na mission le kaki mesure liboso ya azui urgent ezali ya yambo ya keno alongola sala Kinshasa propre kino bopeto. Nous avons des structures ya ville ya Kinshasa o esokipaka na kosala biloko wana d'ailleurs les en faillite basali basoki ba 70 mois impayés okotanga bandoko ya Raskin ozomona RTPK bazali metango tokoloba lelo bandeko wana batie bango na oublié bako kipe bango te ba monter biloko ya sika lelo bake kozo kobosela teke shadara lobaki na ilunga na mabonda bato bosusu keno bino batu ya PPRD soki bozubi bonga bobosona bilenge ya PPRD te. Vous avez géré le pays pendant 18 ans et loko moko ya malonga te 18 ans 18 ans. Vous avez laissé la population congolaise dans la situation moko ke elenge moko te ane musala. Balobi bolo ke bilenge misala. Oli bakamata misala wana ya kobongisa d'abord Kinshasa na ko peso exemple nga moko. Balobi ke ba pesi musolo pona ba bourgmestre ba bongisa commune. Commune ya Kinshasa tozanga na yo tozokuta l'émission eo. Bosoto eleki na côté na bourgmestre ya zoki mbongo ba pita zoki te. Mais donner cet argent na baye basala kamisala batu ya Rastin batu ya RTPK basala 70 mois impayés ake ko lokota via ministre oyo atie tengelito bake kozwa batu oyo baye bakana bango musala te bazu batu ya PPRD babilingi ya PPRD banene bake ba structure ya sika e banda ko bazana connaissance moko te musala wana. Or il fallait commencer par un kosala ke baoze la ka déjà en place ba redynamiser yango et ko pesa passe ya mibale. Non seulement que batie batouan en place, mais les bourgmestres en question, bango moko bakoti na bakop. Ceux qui ont bimi na commune à Kinshasa, aujourd'hui, quand on a tra au côté avenue moko juste avant que bawende, au comment on a foulu moko il est à étage na moulayi. Ça coûte quoi? Mais vous pouvez payer mbongo na ba bourgmestre. Et là comme ko salema réalité. Ville ya Kinshasa. Biso to kanisa kike soki Godé aye ali mosali na nzambe makambo ko tambola bien. Comment voulez-vous un monsieur na biso la fois passée comme bon aye Abeda Chou webi ke tango ba clôturer session ya suka au po be manabaka na vacances parlementaires muto sombela bango ba cocktail ba champagne comme on Abeda Chou mituna suko mituna muto yo azo devoir pas moins de 20 à 30 millions de dollars à la ville. Afutaka ce qu'on appelle les impôts fonciers, les impôts sur les revenus locatifs, afutaka te. Mais yewa na keko pesa bango cocktail. Pe o mona ki marche ba ko chatembe. To la kisaka ngo na epanda ngo bino mususu. Oyo ba fandi na église liboso. Abeda Chou na kati église à Godé. Godé côté ya. Et puis à la fin lobi bobi mananu te partenaire na ngai akopesa no mo loko akomela. Partenaire na yo il doit à la ville pas moins de 30 millions au Foutabana Kinshasa Misolo. Et quand tu es l'État, il devient ton partenaire. Mais là où les bas blessent, madame. Tango, Ngobila ye, à Tony Bato, l'Olenge Nini, Ngana Kozo Musolo ya l'État. Na Kozo Pe, na Tobalibis que non, il faut Zombongo, bien à Bejerka. Ayebisu Godé. Bengi Salanga Mouto Bejerka, Longola ye. Parce que balongola bango babengisa ba DG mibale babengisa DG ya Fonac
elaka foner akamataka mbongo nata ya matata bandaki kopesa $100,000 par semaine pona kobongisa Kinshasa, 400,000 par mois pona kosala makambo ya entretien ya Kinshasa. Alors muntu abandaki kokamba Fonac Mwisa azalaka ministre aménagement du territoire balongola ye na ba député nde lokola Kimbuta ayina Kinshasa akamata muntu na pesa Fonac baya babengisi bango nyonso mibale na assemblée provinciale bango nyonso ba DG telle vitesse batie une commission en place pour na DGRK ezate mais pour na Mwisa batie une commission d'enquête et ça pendant 5 jours. Didier tango toko sala na yo commission en 5 jours et ça les plus d'un mois mon chef ya commission wa na assemblée de l'armée du Sali bimwala yepe nako kama makambo kusala bana barumbu bimwala mais yepe azaki candidat gouverneur de alabaki ke ngabe na makanisi na ngai nga bimwala na ye boyo kangai bo voter ngala bo safi de Kinshasa anga ka mulongo ye muntu azalaki na commission ya nini ya Fonac oya sala 5 jours et c'est plus d'un mois bakomi ko lebo ba corrompre bango ba sali boy wabi conclusion za ndanini muntu oyo azwi mbongo ebele imaginez-vous ba chaka 100,000 okoma ka 400,000 bakeyi kuna solution ata moko emonanité mais pona DGRK lokola ezalaki bacha muntu mbango ma commission ezalaki te na ko bengisa ye na ko longola ye mbala moko alors bakamati suko yo Rita Bola bache place wana akamata musolo acha kuna assemblée provinciale komi poto ya kosakana te bomonaki awa et puis na kosenga bino bobongama pote tokobanda ba action pona ko réclamer mbongo na biso o bazui yango na tata oyo azalaka na ministre ya budget ya finance ya Guy Matondo lelo ata yo didio ko le bango lisusu to Guy Matondo aleka na assemblée provinciale alobaki azwa mbongo na babange ya awa musolo wana elimwa emona na kate Goda sala shona ye abengi ba suspendre ye ba ce qu'on appelle mise en accusation mais tant que le bao Guy Matondo a roulé carrosse na kimia na Kinshasa Kimbuta yebisi fanda kimia ngamuta contrôler Kinshasa bon ndeni procès de na biso na Roger Tingi o azaki président c'est un professeur de Kinshasa ezoki TGV ndeni mala moko pa makala mais le lepe ba bisinga sakani na so na ngale mafane na à l'aise de l'hôpital donc ba sala ka bongo pour na nini na Congo awa zene kate mukita Congo awa tozwa abe na seni batu ba sango batu ba lela tozwi pasteur ba congolais ba leli tozwi mutu ya société civile ba congolais ba leli batu wana misatu na sango na pasteur na mutu ya société civile oyo so connaît nanga sango abe malumalu pasteur ngoy mulunda mutu ya société civile ndeko nanga tokoluka tokotia siko eliki epa ya nani ndeko nanga meda kakolo. Pour nous demandons le c'est moko. Président Félix alobi ka un état de droit. État de droit ba décréta kayango te. État de droit ekotaka na misala. Lelo komona ke batu nyonso babandi bizaleli oyo batu akabila bazalaka na bango. Omoni ba ko entourer bandi ba association Fati Monli, Fati Table Nangai, Fati Fufu, Fati Mezier. Tout ça pona kokosa me bana Congo bakotala ndeko na koyebisa yo tala tango toko le bana yo lelo dossier grave batu babete kanisolo ya Guy Matondo te. Tu peux te poser la question ndako yo André Kimbota fandaka na boulevard na boulevard Tetouan pas moins de 5 millions hein ya so mongo ngwapi sio mongo bana Kinshasa atiki ndako moko atonga na 24 ya mulayo yo zalakawa pa place zo fanda et wana tikango akoma kuna mais yango mbokango totekela bango na combien et bango tambola paix à l'aise oui et là où les bas blessent non seulement que ba sali bongo ba bandu ko sala ba cop na cesse komata kokita na moya lelo il faut ebake Kinshasa et kozongela toujours ndenge tozalaka na Kimbuta parce que eloko moko ya malonga ko salema réalité tous les députés aujourd'hui regardez Goda créé terreur kuna yo so mona musali na Nzambe babenge na stade des martyrs aya ko sambela zolo ba o toko kende na bango tina lifobo na mitu de lobi magamba bali fobo ko miao te biso toko senga qui est
Kinshasa la bopet bayebisa biso musolo oyo Guy Matondo azwa ekokende wat bayebisa biso na moya lelo qu'est-ce qui se passe na makambo tokotal et en réalité na moni peke na bandeko pe ya biso musu ya lamuka bazana katsikuna toko senga ke bayebisa biso qu'est-ce qui se passe en réalité parce qu'on ne comprend rien yeba ke DJ ndenge toko kende ville à Kinshasa et kozala toujours ndenge zalaka na Kimbuta ne Kimbuta est-ce que oyo ezali Kimbuta bis OK Kimbuta bis ndeko nanga na boite na kati ya semaine provincial wana bandeko ba député provinciaux ya opposition radicale baza kuna na kati non ya lamuka bazali il est presque basé na majorité basé na pouvoir donc tanga bango il est presque tanga bango mais oya lamuka baza kuna na kati na ko ebisole kambo moko sozo yebate oyebi kaza na société moko awa oyo na tant que mbote kufa bako benga ngo ni transkin ekufa tant que société ne kufa il fallait pas passer dans la pièce de rechange ba député opposition ba ko landangai ceux ba ko ba kambo ni place wana oyebi ke lelo bazo beta match na yambo tango ekufaka esengela ki société wana eza ya Van Viet et dédommager ville à Kinshasa pourtant ba pesa ki babisu wana babis na état ya mabe babisu wana ya kokufa pièce de rechange ezalaka te mais est-ce que oyebi ke bakamata société wana lelo bakomi ko baluse ko makeno ce n'est pas mutu wana kofuta ville c'est la ville de Kinshasa mutu kofuta Van Viet et tu sais combien besoin tiango pas moins de 10 millions de dollars pour être Kinshasa futa en complicité na bango nyonso et puis à l'époque ngana za kutuna mikanda oyo bafuta à l'époque cabinet moko esamba ekatali kambuke Kinshasa koki kofuta mbongo wana te melelo na koyebisa bino bana Kinshasa ba kotala bino ya lipasi ndenge moko pe bayeba ke mbongo wana tokotele melango villa Kinshasa ekofuta Van Viet te nos députés sont là tango abede chou azena 30 millions bayebite et puis abede chou na zebisa yo boda zoko sayo futa na yo mbongo ya bana Kinshasa o mata o kita biso tokokamba Congo wana biloko awa yeba ke mbongo wana kofuta tu vas payer les impôts sur revenus locatifs et les impôts fonciers o ba ko bendo na mupanzi o pesa kama mike et talio binomi bale biso ba yi Congo tokotalela même Guy Matondo ali mukangami bako sayote bakosa yote au coronel la mungu na mwana muto ko rouler ko chef vitesse du permis check climatisation te tokotike la ka Congo te na banti valeur toko bunde tumba oyo tina suka OK ndeko yelo toko loba tango yoko loba bongo e ko sala nga pasi biloko musu na nzoto pe ko telema ngai na Kinshasa oyo ndeko na nga ba congolais ba ko landa ngai toko sala émission na bino directeur ko tala toko solo la to linga ki changement malgré changement islam la tête mon konzamboka o ya kei musu akoti Congo ezana nous changement totalement mais tout changement et bani ndambu mais ba député professionnel biso vie de Kinshasa et puis Kebape ba député mingi ba voter bango te il faut ba to ba ke ba député nyonso bazongo butu na kingakati yo mona tango nanga ako publier mususu yewana ana misolo ebele ya bana Congo ekolanda yo komikosa ekolanda yo okolala ka kinyate mususu yewana ako kamata na ko publier présidentiel na ko publier provincial c'est déjà flou et là bako donga na bango na bango kuna na bachi na batala bango kuna opesi mbombo boyi mais il a publié et le résultat présidentiel na provincial le même jour c'était de la fraude ba nommé ba député on est belé nana ko voter ba to faire ça na mboko ba to ba pomole ba boma mboka na biso pas super mignon ko tout ça ngeza ba to na 19 ans souffrance ba miche bango na makasi ko ba pomba nana ngaza mwana classe na bango acha ba député wana la plupart baza ko na ko la ba 1% de baza voter na basi na bango bana na bango basi na bango yo ko ça ndenge balobaka so la kufi mwana ngaka personne yo par exemple nanga acha moi sina yeno na parti plus moi bible acha ndoko na abi gouverneur bango na bango kaka biso to ko sala boni
Mboka totekela bango na combien? Si pourquoi na ko senga ba congolais, bobi makana ba distraction kaka ya kolandaka ba tunasima. Mboka ekokufa. Mboka ekokufa ndeko. Ba député na bazalaka la plupart voté te balaki nommé. Yaba mo tata ko bettre l'histoire ndeko na biso Godin Poi. Président ya sa commission ville de Kinshasa. Ye moko tangwa ye alobaki kaza indépendant. Tango akoma ko na komi o je suis fier d'être du FCC. J'ai 25 diplômes, batonga mboka na ba diplôme te. 25 diplômes, oui, ça na kati na mamunga muke. Ye moko albi Kinshasa na kutango boy, na 32 Kinshasa kitikala. Mais solo, ezoko polanga zo. Tout d'abord, il fallait kotisa mbongo na libenga l'état. Yo na komi mon partenaire na ye. Partenaire ya Kinshasa mais partenaire na ye. Ngana ko biso il ne faut jamais espérer quelque chose na bato. Yo le mokonzi mboka bato pe baza pembe na ye basa ba kota pe na ba cop. Ça il faut na biso ye pour atonda na ba flatter. Bato na ye pe ba koma na ba cop. Cop ya likolo et puis na ko banda ko tanga ba koma na ko les oyo. Na ko biso yo. Mais il faut automatiquement ça. Neza on mo ko zamboka changement oyo ye ezali pa na yo wana. Ba congolais, ba Rosimu Kendi, ba Thérèse Kapangala, ba Boteti, ba Tebele, ba Kei pour que Lelo Félix a ma place wana. Donc on passe bango chaste. Tokoti ka teboya bo pumula moi ekolo moi le comme ke ba ko pumula yango te. Ah DJ peut faut corriger je vais articuler bien kabila tika mboka pumula mboka atika mboka par terre. Donc il y a pas panza sur le tika makamboko le bano bisingali ba ko tika yo so mona bato ya kabila musala basala lelo batini biso ba godina bato musala ipasi ndeko na ngai tozana mboka etonda nkita tokoki kozala boyete nzamba pambola Congo oyebi lelo en termes seulement ya mai ya pamba mai débit ne besoin de fleuve Congo mai comme richesse lelo oyoka ke tumba mabolo beke tout na mai biso na Tchad ce sont des milliards aujourd'hui ce qui est par exemple en Afrique du Sud bakoti sakambongo par rapport ya ba site touristique et nango moi ebele je peux dire et ça nango moi mingi. Ce que je te dis aujourd'hui, ce que je pour moi, Psika Mandela Zalaki, au Fufuta Misolo, maintenant, mon Dieu, tous en abassous et belé, bantré, moi, mbongo, ça est belé, mais mbongo, yali na mbongo, ya, ba individu. Nous demandons que, ba yé, bango, bakanese ke basumba Kinshasa, bebe kotumba na biso et kokoba. Et c'est là où les bas blessent. Même président de la République à Tsikoya. Comment voulez-vous dans un pays oyo yé moko? Au moment où on a constitutionnel, et ça soni pe mawa. Les lobes invalidé mutu, lobby babare nabik. Quelle est l'image que nous donnons de ces grands pays, les banda ya mboka? Et non koyoka ba bisinga ke ba ministre oya FCC ba kozonga ceux qui 40, ceux qui combien? Monsieur le président de la République, Bisso Tozaba jeune. Nous sommes 75% de population congolaise. Baeba contrôler pembele parce que kota na bakop. Ba ko sala bakop na ngona ba kalike na bango. Yango komona lelo. Soki osimbi, na pese exemple mo ba ko vérifier yango. Nazo ya boye. Na terminer la planète sono. Dans les quoi ba tu bina balabala ba bisinga molobeli. Donc je parle ça aux conditions. C'est à dire que j'aurais appris parce qu'on a confirmé que on a bandé ma démarche. Mais PGRP a qu'un d'accord vérifier ma gamba tout balobaka. Tu veux qui non? VKY Moko, hein? Azui 3. Babi soko le kaka planète, on est qu'à planète sono, hein? 3 parcelles de Kangami One. Nyon choisi 3. One is et comment partout? Est-ce que les combattants bayebi, batu balie gaz bayebi? Qu'est-ce que c'est? Yé, na lebi bien. Na nyangwa batu ni bakwe bisanga na bita ngai nanu na konjuma ngo nanu te mais na ko alerter bayebisaka 1,500,000 de dollars na yebisa yo ke tala ndenge ba mema muntu moko na prison et heureusement que tu rebela kende ko wana oyo azanga muto ko lebele azana commerce extérieur monsieur azana na prison ya makala tu sais combien de justement syndicaliste tu sais combien mbongo zo par jour bazolo ba ke mbongo ya kapa moins de 40 milliards. 5% na ba milliers to zanango aw. Et puis depuis la donation qui yango. Pourquoi mbongo na commerce extérieur et défense minier et kendaka na banque tu le fond de pas secrétaire général pour nani? Pendi. Même biloko zo le baba benga kibiso dernièrement ababi même na ambassade de France, na Belgique. Mikoyo to ko leka banda ko futa mbongo ba passeport na ba banque. Mais sikoyo wa mbongo ko futa na maboka batu. Parce que les Congolais ont passé un bon maboko boye 5 000
avec verser la banque athlétique à 5 000 ou bien 7 000 $. C'est un réseau et quand je te parle aujourd'hui, Moutouana a copie na makala. Tolobelaki autrefois ana muntu koyeba yete kutu babisingaki na pesi tokomi wapi merci pondenge quand même na kanda na biso mongo na bango yokanaki mais muntu na kozombongo aza musikate le peuple d'abord Félix Azawad est-ce que boy bisakaye na le secrétaire général ya commerce extérieur mbongo yaka na basak mbongo na kenda quoi est-ce que vous voulez les fonctionnaires sauf c'est pourquoi nous disons combat na biso il faut combattre na suka alternance crédible et monana bana Kinshasa boyeba biso tango tokozalaka wana tokoyebisaka bino bareni bakoboma mboka bana bakopumola mboka biso tana sentiment wana te o FCC o Lamuka o Cash non nous ceux qui nous unissent eza Congo tango tokolandela ndeko Congo ina pasi tokubunde tumba wana tina so parce que dans le professeur vie de Kinshasa parmi les ministres il faut le bien parmi les ministres na ba ministre ya Lamuka bazali ba ministre profession ya Lamuka bazali par exemple o yazo diriger o yaza na budget ya Kinshasa aza ya MLC o yaza na ministère ya sport aza ya ensemble porte-parole ya ville ya Kinshasa aza ya ensemble toza na 3 ministres ya Lamuka na kati ya gouvernement ya Gentini. OK bon nako senga tango boko sala bongo maintenant tratant bo continuer kozoba toujours les petits peuples et ali malamu te pona combat ce que nous vous demandons est que toyebisa bana Kinshasa vérité mais boyeba ke na mikolo likoya na kobongisa ba combat d'envergure ndenge na sala ki na FPI na kosala ngo Guy Matondo kendo zongisa niyo mbongo ya bana Kinshasa wali mukangami tokobanda ba décision ba marche ya colère contre yo biso tokotika ba individu pembeni de moto musolo bakake ba petit esprit ba discutaka batu mais les grands esprits bataka ba idée les idées que nous avons pour le Congo. Moi j'ai créé un parti politique qui s'appelle Congo en avant autour ya parti wana totonga ba vrai que miyibi bakangama mais boyeba ke Kinshasa yali imbuta bis etosengi bakamata propriété ya ville bazongisa na baye oyo ba régie oyo yebana déjà tengelito soki obandi bakomi soki ozandeko bamukolo kotaba noko baku bato bazalaka na ba régie wana bazala ba salé ba futa ba miso bazala ya kuredynamiser yango ba retard nyose na ko futa bato wana bato bazo wana l'état ka zo charge et sili déjà pona bango komi soko ba ye bakomi soko bato ya kolokota soko bato na bango ozanne kono yaka non 10 000 non 5 000 retour nda ba ko lokota siko ba eza le soutien ba expert ba régie oyo kawana et puis ba bourgmestre na ko bisa bourgmestre commune ke Kinshasa abuzo mbongo na zikida wana est-ce que ba pêche so qui j'ai appris que sur 16 millions de francs zo wenza zikida wana ba se ba kanga ngono na depuis crash salama ya zongisa ba ko depuis ça pour salaka ba ko zombongo ya muyibi place wana tu sais que mbongo maka place wana ya ko sakana mbongo na kenda kwapi. Mais regardez des grups qui se laissent à la Bosoto. Et qu'est-ce que nous disons? Et j'aurais même appelé. C'est pourquoi nous nous demandons qu'il faut Félix à cette élection. Allons, mais c'est pas perdu. Problème, église, il va prendre mise à des bonhommes, à Bengakio, à Ekolela, à Lebi. Papa Médare, Nala Rokouf, Naza Mounaouti Poto. Na comme on dirait congolais on a Kinshasa na la lupango famille ndeko na biso wana ba bona mise école il y a des bonhommes place ba tonga école ndeko na kinazo lupango bata comme ça on y a aboya même yo l'état yé ba sala ba quête parquet yé kati lupango za yote pesa ba tumbongo so que ba yo quel jour on fout en bongo 200 chargé so ya donc so que ndeko na gagner ba ya le ba fout 200 chargé donc chaque jour ba ya 200 chargé na ki senso sous beaucoup mais ça qui senso na moto moko boy bazwa babenga ba pompe pour ba tsela ba maïs na mingi et ça fait la population moto moko boya yela beaucoup mais ba commission ya bango OK ça ba na kisenso et ba commission privée ya batumi balé ya beaucoup mais c'est na associé na ye eza ko na Sebeko na Sebeko église arenga bengo Sebeko ya banga moyo kuna balabaki est-ce que ezala moyen to meka ko lobela bandeko wana. Oui, je crois que ndeko wana benga kibiso na yebisaki ye ya na ba document. Au moins, d'abord pour vérifier ma cambo. Je crois que depuis Tokotana, Tosolola j'attends qu'il y ait même la biso dossier arrêt rendu la justice
obiki etumba na biso ezali ya kolobela moto nyonso oyo bandoki bayini balingi basala ye mabe. Quand j'entrerai en possession na ba document wana, je crois que na kozonga na tokomi wapi tokotanga ba dossier tumeleka mbona wana ti clair et komona na mais burugumestre akonyoko la bana ya Kisenso na ko ebisa eloko moko ba burugumestre eloko la parum de salda mundira mda sali yango atika na commune ya komisa ngo ya ye kala mingi ta ko kende po tous les burugumestre ba nommé bango na batu ya FCC batu ya PPRD basala mabe mingi na Kinshasa en complicité na Kimbuta Bimakambwa Sala. En tout cas, je ne sais pas si on ne peut pas parler d'un état de droit. Au moins en France, Nicolas Sarkozy azana parquet bazo yokaye pona makambo ya salaka tango salaka na bokonzi mutu lokola bakimbuta bato mosusu il faut baleka na tribunal ba justifier gestion na bango, ce qui fera que gouverneur ondengo bila yeboy akobanga pe makoloba kimbuta kutapumulaki basalaki ye nini bonga nde mutu na kotika sim nazwa na ngai opa koya kozalaka bongo poto koma na état fort. Il fallait que mutu banda ko répondre na ba acte ya gestion na donc bana kisi suba yebaki il y aura même des mots banda ko kitana ba terrain pona kotala petu makambo na bango kinaso. OK, message ni soko pesa bana ni so bala ni biso pondenge vide Kinshasa ko kende Kongo na biso ko tambola calme caméra na biso na ko ebisa bana Kinshasa ya mboboye baki ngobila aye ko sala musala ke mbota tikaki ya ko rabese Kinshasa boza iloko mokote kasi toko senga bango ki bayeba ke toko tala bango toko zimele bande ko oyo bana ba pasi na bipa yebele yeba ke toko zala toujours wana bo pesi biso musala oyo ya kumema voix na bayeba zangi ko yebisa Félix Tshisekedi le peuple d'abord contrôler entourage nayo na tuko peso même ba référence tinda batolo ba vérifier ko komona mapango bato ko miko somba en désordre le peuple oyo le baki le peuple d'abord ba ko bana koma bato ya pasi bandeko nanga ba ndebiso na libanda ya mboka totika ni politique ya kolanda kaka ba individu ba lakisi biso ba limite mais totia Congo au centre tobunda parce que ensemble tokolonga pe Congo lobi biso ba tokotonga yango na pesi bino merci mingi. OK, merci bandeko balandu ya tokomi wapi masolo za kande boye ki to soli masolo ville de Kinshasa non to soli masolo ya Congo ba conseiller ya mokonza mboka service ya communication bo fanika na ba bureau climatisé bozo akara malili musala boko sala eza musala ya kala musala ya antiquité boyoki ya musala ya antiquité musala ya lelo to lingi so que le chef de l'État a réussi to lingi le chef de l'État a fait mokonza mboka sakele ko boye mokonza mboka passe que instruction boye tala ndenge salami. C'est ça ba service ya communication mokonza mboka botika ko la biso makambo oyo mokonza mboka a réussi ba biloko ya kala et puis na ba kisimolo ko mukena iloko ezala kaka chef de l'État za entouré na ba to soki muke bakangi photo ba plein. Non, ce n'est pas ça rôle na bango. Président de la République à un certain niveau likolo il y a ce qu'on appelle les indiscrétions aux hommes bazana babilo ko moko ko senga bango babongisa quand même autour ya chef de l'État. C'est ça. Donc il faut bongisa musala to lingi bio autour ba réalisation nyonso ya mwana mboka Félix et mona na miso ya bato parce que la tango to le baboye na bato ya lamuka na bato ya FCC na bato ya cash ba contre la gouvernement même le gouvernement provincial bazali na ba gouvernement pe bazali ba gouverneur bazali boti ko kosa rabiso boti ka pe ko kosa peuple ya autant na ko le bagalère grave bato ba comprendre te bato ba ko fa kuna na est du pays ba ne ba ko pesa mbongo ba ko financer kuna ba député national ba député provinciaux ba ministre baza wapi na Kinshasa wa kuna ba ne ba ko kufa ba ngo ba zo ba poste est-ce que ezade bongo ya ngona le bagalère grave to fanda FCC cash lamuka to la vérité ni ne ko diviser biso moko na biso ke liboso sengi nini to sangana na ba moko neto ko ke liboso tikete kimi ya nzambe ezala maboti na bino tukuteme ko malo.